ba Canada na ba États-Unis baza ya olamuka bamsu balamuki na tongo bino tu ndenge ezalaka kaka cousin nanga pe Tofla na Toronto Kijo kina napesi bino bambote erole msu bino bolamuki tobengana lilobi tosola lilobi na Tofla grand frère na Canada pas bonsoir napesi bambote na l'équipe on a le message moko eza très important na bato ba Hollanda surtout bato mingi balingaka ba polémique eza na on tina moko te bato pe bayelaka biso ba problème biso to vivaka na ba problème te na lobaki to biso toza na temps musala olega maloba na ebele il faut travailler nde yango makambo na lekeli lelo donc na obandana d'abord mokonzi ya bandaka na ye après na mwasi na ye après kitaka na bato mosusu donc à part ngai moko na bana na première dame c'est Mami Ngeni bwasi nanga bon touti koyoka mwa ba audio moko uto leka mikolo leki tozali na sona problème te na palais mwa ba audio wana esali biso mwa esala soki ndenge nini kaka ezalaka kaka bon nakoexplike yango après ndenge ya baaudio wana yaleli mais eza ya kala avant même confinement eza makambo elega déjà kala mais nakobeta lisolo yango mpo bato bacomprendre yango mpo eza vérité bato bayeba vérité bon namonaki bobika na pale ndenge ya so mare afashe mwa dame badi eya te badi ekoma mobulu nasalaki nini obwana ngunda koto oyo naye na rota ngunda awa sikoyo na rota nabwaki na ngunda koto bobika nayebi te bato mosusu bamoni bamisika mibali bamisika nayebi te nde bafifaka nasi bagaleraka ponga na bafifa na kowango te nga na fi mare ana palais toza bina lambi boboye bafi wana oyo ndenge nini mwasi mosika oyelanga te moi une semaine nga na pema mwa moke koto soki mwa 2 semaines nga na loba po weekend wana na Bruxelles mais ndenge ka yalaki kaka mais na kembia kotanda kutu mbetu na kokananga te donc nalalaka na badra wana kaka ndenge mwana kaka sikoyo bimisaka damage lambaka chauffeur bani sa momi mobulu boye namoni boye soki mwa une semaine soki 2 semaines mokonzi akembi mais na pale kaka na picle na pale oyo na résidence mère félicitations mwasi ya malamu ayo kaka bon nasengi nano mwasi na nga nalobi na bandi na première dame nano mpona bavoice wana alimbisanga nasengi devant bato na oyo balingaka ye bato mpe balingaka nga bato balingaka couple na biso nasengaki mwasi na nga alimbisanga mpona bavoice wana mais lisolo yango okoya après wana donc ma femme elle a accepté ya kolimbisanga mpona bavoice wana d'abord bravo place azali nayebi te soki aza wapi nayebi place aza te mais bravo place azali chéri je t'aime bravo merci beaucoup nakesi ko deuxième na bato oyo balandaka biso bato mpe balingaka biso nde bamonaka nga na mami bino tu bato baconseiller na nga bato tu boconseillaka nga bato tu mpe boconseillaki mami bafélicitation na bino babravo surtout baoyo ata bao boyaka na maloba mabe mais décision suki ezalaka mwasi ou mobali ye moko bato mabe mpe toyokaka mpo tokimaka bango na nsima ota awaki fiti pa bouton bato tu bamama ebele oyo bamonaki ntango bayoki bavoice wana eblesaki bango bino nyonso tu wana bamama bolimbisanga nga nafingaka bana basi te nakoya na lisolo wana apres nafingaka bana basi te nakotikala mpe kofinga mwana mwasi te soki mwana mwasi tozalaki le mosu copine aye azolinga ya kotake mwasi na nga naza na ye oyo nga na bala en tout cas wana naotake ye wana naotake ye poso tozalaki na vie na biso ya kopeko ya gisheri esesilaki sikoyo nga nasali choix
na choix nanga mutu akoya kotungisa liboso nanga aza te mutu aza te. Voilà, donc on a 5 bino tout bamama tout ya Europe, États-Unis, ya Afrique babenganga tina baafrique d'ici bana basi ya mosusu bonimbisanga Massamona Maroc de la SAP ozo s'enquêter trop. Merci Master oza mwana mobali yo pe tangi yo de la part pe yo osolo na mwa mingi na mwasi nanga tozali na problème te na bimaki na ye Rotterdam ndeka na yaka bulo boye na zongaka tant na ye bulo boye na ye na palais na komi ya fana sala ikamo boye na palais a pona zonga tant na komi na palais na vandi na bulenga na daki fatigué na nimba yaka na kiti na la mwa boye retard na bulenga zonga susu na bengi na bino na ozonga na lobi so na leki bulo abina nga ok problème ezate ça va ça va na moni ba osala direct mo boye ba ipsinga ku ba osala direct mo boye ba chrétien ba na bonga na sepel nango te na bengi mwasi nanga na bia chéri na sepel na likamwa te mutu anzo ba aloba mamba lukutanga fona kota direct na loba mwasi nanga linga te na sa ba direct na mongo fo ya nzala wana aboyaki na yogela ki ete nabi non yo kanga pe boye pe bi te ko sala te ngabi non boya pa boyi tanto katifone ngala koti direct na lobeli ka likamango ndenge yalaki pona mutu azalo lobela wana azalo ba makamango ya vrai te ngana claircir siko likamango bon mère père na ba sentir na ya batu ba sepeli pete boboye ale bobika basi ndenge ya na ba parler ndenge ya soki pe ayoki po apekisa ki pe ngana yoki te pa ye pe a eleki toyo vanda na mona batu bango benganga batie ba voice nanga oui effectivement ba voice wana yaki ngai yango siko na beta lisolo na bio moni lokuta ya mbango mais vérité ya malembe mais komaka donc vérité yango avant confinement même ezaka na jour moko boye tozaka na palais na Leden na mami ezaka likamwa bana mami nga fona so na uti musala na zonga mbangu natika na bana po yefa kene musala nga fona tika bana na football natika na bana ngai nali na mwa rendez-vous mo na assistante mo boye koto na Rotterdam et pesa isiko fona ya awa po ekozonga retard po tana ozonga to se comprendre na palente na phone to sali mo échange de parole mo ya lobi boye nga pe na mais nyo comprendre tel likambo bobo et tu biso moi discussion ka ndenge ya la kaka moi sinanga alobaki likamo boye okenga pe na sepelaki nango te nga pe na lobi ne pe oye pa sepeli nango te tie moi discussion après wana na bengaki ya moi ya mbite na tikile voice tant na tikile voice pas ye pas tikile nga voice et ça biso moi échange mo bon alors sikoyo voice on peut bima nango batu pe ba yoka na ba Rotterdam ponga pe batu batindila nga na Rotterdam na benga ser mo boye Yvonne avant na Belgique azara pire muto mami nepsenga ata mami likambo alobi na sepeli nango te bobo abina non c'est vrai na tindila nga ba voice on a tindeli bon na ibi pete na dimite ke ye mais na ibite après ba voice ngo e ko panzana na batu na Rotterdam ba fina nga mo pe ba tindila nga babina mo de ba voice mo boye lobaki boye mami bonga bon elegaki na mo tango tombe bongo mwana mwasi mo boye komone Joana Mobamba aza ex nanga mo boye to sala ne ba 9 mois to za pe ko vanda na EP la msu vanda ina EP to va na EP to sala ne pe 9 mois ayeba rapenga ayeba ipe mami po to sito kenda pe kotala na ndenge za to solo la kaka abenganga d'abord abenganga ezaka nango ponga na phone numéro nete me yaki na numéro na abenganga to sola na epsa na pe mami emsu pe to kutani na nzela pe na beteli pe mami abenga nga to sola so aza na besoin eloko epsa nga modena besoin mo mode bobo pesa nga na pesa kaye omona senga te kona na emsu na musala na ye mona emsu pe nzete ubo ina kena no mona tikeli pe bo na de aba de la part ndenge ya kaka bon nga na biga ka ex histoire ya na mo beteli eloko te parce que azape genre ba fille mo bazoba te donc azape na maele quoi. Bon, les gens ont bon ouais. Nzokande, là mususu muninga teke moda zara moto na kati ya bato.
ya mo alam so mona mutu so avanda to finga mais moda ngo zoba mais batu tu ba obundila rande mode wala po moda sali choix na e mamingi yeni yango moi ba guerre tout ezala ko pona ngayo na ngeni kaka pona sali choix ngeni yango ba guerre yali boyo wasiko lisolo mwana mwasi wana so likambo mona benga pe ya msusu andeni a libéré nga bobo tukutani pe mwa to solo li pe lemsu pe na PC parti nga na ebite tukutana na ye boyi nzoka azo kopie nga makambo oui ça ba 5 mois passé après ça mamba kala eleka penda avant même babitumba quand tukutana na ye bon présence d'esprit ya la guitare que nenga zo ifon na tieboye akopia nga na ebite bulo mapende za nga te azo tuna nga to sola ka ndeni pe mami nga bi to be bana kutu tala ye kutu so likambo boye zaka azo tanga ka ba ex na ye bobo po ikamongo ya rap si bongo donc za kala za ya lelo te za mamba kala tanto solo li to ande azo copier na nga pe na ebate akenda na ye akenda pe abenga nga pe mumu na bengi pe so alingi pe likambo abenga nga pe likambo so boye una pe na bon ça va tokutana jour so abenga bina tokutana na magasin o azana ba masque mo bo azoteka nga ba masque oteka na sala ngo nga ba masque oteka to sala ngo o non na ba masque bo to teka ngo sombela pe mwasi na yo nga sombela pe mwasi na nga ça va premier ateka se o tokutana ndenge o bongo ya tokutana abina nga binona musa tokutana kota mayombo bo tokutana magasin pa mayombo ngabi OK bongo ya era pa mayombo na uta pe boulot jour on a ba ouais ça rappelle que jour on a uta boulot na ça ba jour ba vacances ka ba période ba vacances ka ba futa ni ba la ga ndenge ya la et puis tomba pe salaire ko yaka na benda mo ba brique mo minene boye na poche na tchara mo la mo na poche ka na porte-monnaie ka boye belé tant to kutani oh boni ça va boye so melanga lo boye tant na bimisa porte-monnaie na fungula porte-monnaie boye moi si tant mon gars boy maman qui kiria mon brique mo ya giwa tali maman ba masque ngo soki masque mo so 15 euros so 20 euros ngabite problème te total ba masque mo ni ba bilo ba masque ngo yango deni o ya lobaki nanga ya mwasi atia na mutu o mami atia na mutu oyo masque yango mo ni ba bilo wango yango o pesanga ta 20 euros 15 euros 15 euros ngabi na seki na na oseka na ngaka na bine bo pesa nga biloko ngo kasi azio te pona mo nga poni na bi bon ça va na zui oyo ya singa basi po acha na mutu na masque acha na zolo azui na moko ya mibali susu na moko su ya bleu boye et ya bleu ya fo ya noir apesinga na zui nyonso mbale bolanda nga mam na zolo beza très important na lata ngote tango na zui ngo nyonso mibale na zui oyo na tiango na sac na bina oyo la sama mami d'abord na biki mami ala tele ba la ba masque te na tiango na sachet oyo na zui oyo wana noir na simbiango après alobi nga na pesa ye mbongo nga bien zwa bilon soto zo na bezo zo na foot là Joana azui bilon soto na bezo ba filmer azwa boya na kipaki te na bizwa soto na foot tanga silisi alobi nga linga kende na PCP mbongo atie essence na zui sous 100 euros na maboko na pesa ye na pie 100 euros 50 donc esali ke na ba masque na ye na mbongo na maboko na pesi ye akei na ye aza ex na nga ye uta yebisi nga abi na nga non na ozela mami ya boya yo nga mo bona récupérer yo to sepela na mami kutende nga yaka awa kutu na magazo même pas mayombo fo kuta yaka ate atika na leden kuna nga bi OK na oseka kaka akena ye nazwa masque wana tant ka yake na zwa nga na fse nazo zonga leden pa mami ye ba yo kene na vie na nga na zongi na nga leden pa mami tant ka na zonga na zui oyo nga wana na masque na zui yango na kati yango na bwaki na nga na bwa na metro na bwaki yango na zui oyo bolanda nga bien mama nazoloba oyo na bina na ndako
Pour naïbsaki mami nabi ah mima ah tokuta na mutu te pour na lokwa na expliquer mima ja bongo likolo donc ça veut dire nanda ko fona pesa explication. Tant na komi nanda ko na sachet na mima nabi ah masque mo boneli yo mima pe atali nango wa kipene pour kitongo te le wote. Na tiango pe kana le même sachet oyo. Na sachet oyo kaka. Na simba ngo aboye. Et vandi nango na chambre kutu na biso na l'Eden. Mami pas qui parle en hôtel le hôtel. Moi je suis mon esprit hein. Dès n'y a bois qui s'appelle masque ata là t'as en hôtel attendre la voiture mais sans masque mais à bouda ngo bonne ni. Na zui masque nga moko kaka. Na longwe na on a parlé on a parlé à Rotterdam. Na zui na chango na chambre. Na suta na ngo aboy. Na tala na ngo pe na tirer attention à mami. Si un jour à Simba on peut mami pe kuta boula on peut ta Simba wa kipa on tout même pas. Toke dans la France, serre nanga kufa toke matanga na France to zongi. Donc ba voix son boyoka ki ngai muna sola na mwa mwasa to za sola eza makambo akala eza ba voix lelo te eza akala période et les kalango donc yango il fallait na pesa une explication oyo pour vous comprendre si ko bota la place keto ezalé leli oyo mona bato ba olinga ba nuire nga ou bien ba nuire mami mais ba ko biso te parce que so tembeli le boko mutu moko okityango ala raté bo mona ki to yoka ki biso mo ndenge ni ba che ba voice wana biso tout olanda ngo ngamo pe na landa yango na yoki effectivement ngai na yoko zo décision na bi non Esther Rodriguez fille moko avanda na Amsterdam asa zo su ba audio na ngamo ko bongo to sola na yeka ba conseil ya ndenge zalaka azo atiango na lobaki non ye na limbisaka ye na lobaka c'est fini mukona koyoka muta osala biloko ndenge wana Esther asala mutu wana to passer na bar na justice to lekani na police tant na ye oyoka Joanna kombo na ye Joanna Mubamba aza bon na âge ya kingunda pour quitter âge mais ngana ye toza âge moko donc biso to a série 7 kota liboso e bandeli ba mami baza kota masuka a série 7 donc Joanna nanga toza âge moko ayebi makam nazo loba ya na ye mutabimisa likambo âge na ye na ndako na ye nga tozaka na ndako na ye ya na ye lobi ke obitango botamaki donc nazo ba histoire ne vrai Joanna botami na kin papa na ye muta bandundu mama na ye azali mu San Salvador akolinde na basansala na mbanza Congo mais abotami na kin to botami ne âge moko âge na ngana ye toza âge moko comme on Joanna Mubamba aza interpellé dans la police ako se justifier na police ndenge nini papier yango ya police plainte na ye yango yo la police kombo na ye na lobi yango pe bien Joanna Mubamba kombo na ye plainte na ye yango yo ako se justifier na bien na la police ke ndenge nini po police atuna ngala msusu ke tobalana te tozana soka copain copine oye pa muninga o copier ye po que mutu mo na mutu o copine nanga na mwasi nanga bayoka na te o mema ba parole no ke nango kuna eza po détruire vie ya baninga biso toza bana nzambe to ko bangaka eloko moko te na lobaki fini la récréation donc mutu tout o azana likambo moko zo permettre ye to se comprendre te to passer na bar na l'état na justice parce que boye bake soki bo so wana mutu o copier mutu oke okoko chango ba parole na po changa problème na mami na loba na bino a plusieurs fois mami azara maele mami atimba kolega bino tout mami azara zobate mami makamusu balanda ngo te batu nde batu babengaka ye ba ebisi ke ah lemsu tala papa chéri alobi boye lemsu tala boye alobi boye mami akosilika lemsu ayebi ke pourquoi moda loba boye mais tant ako vanda raisonner atali ayebi ke oh likambo eza boye te eza boye ako comprendre ngo après hein bon on a tous en so kimia pepele donc ma pio ne tous a kutu boye to utaki boulot tous en a biso kimia tous en a problème mon côté l'autre côté
oyo yo omemaki parole nanga otosolaki na yo yebani nga kobongama mpona koleka na justice koleka na police bakobenga yo nayebi te so babengaki yo mpe soki nayebi te wana na mambo etali leta mpo la prochaine fois boyebaka soki oza na motu bozosola epuis pa motu yango bozala na ekala bamakango osengaka mbongo mpe napesaka yo lemso mpe nayebisaka mpe mwasi nanga ki asenga nte kobomona napesi ye mwasi nanga mpo mona beti ne mpe kara akipaka na ye mpe te mpo ayebi nga ayebi ke moto akoya nete soki bamakambo ebelebele rien lemso mpe nayebisaka nanga mpe te obia na bindenga tomonanaki me nabeteli teke na liberaki yo lemso 50 mwa 100 nzete nabeteli mpe momi te me nabikaka ke tokutanaki me tu wana eza keto mpo bonuire nga bonuire mpe mwasi oyo nga naza na ye ce n'est pas bien biso oza na biso tozo évolue na biso très bien makambo na biso tu eobandoke na yango ndenge kaka bozomonela kaka toza très bien maske na yo yango oyo nalingi nakata yango na ciseau nakokata maske yango awa devant mpenza tele yango oyo maske oyo wana oyo yaka nango kotekela nga yango oyo nakata yango kolia mosusu mpe kindoki oyo ezalaki yela mosusu oyaki nango oboye moye toyeba yango mpe eza te moni maske yango nakati yango apres nakolobela yango nakosimbela yango mpe bible yango nakati yango nakati yango nakosimbela yango bible au nom de Jésus na kombo ya Nzambe au nom de Jésus donc masque oyo ekolala même pas kutu poubelle oyo na ndako nanga lelo donc ekobima libanda ekei soki ezalaki na mipepa mabe ekei sans que eloko mabe ezala moi nakangi yango déjà nakangi visita boye c'est fini ici ekolala na ndako te monde évolue bato bazomona lobi mwa mosika bamambo ebele donc voilà makambo eyaki mingi naloba ezalaki mingi très important ezalaki wana bato balingaka mami oyo balingaka nga oyo balingaka mami problème eyaki nango te baaudio wana eza ya kala je crois février ou janvier février so nakobosana te discussion moyo yalaka Yvonne na Belgique ayebi période wana mpo natindela ye baaudio ye nda koyeba date wana pourtant natindelaka ye mpe video audio wana eza nango ya kala mais mwana mwasi oyo complice kaka mpo banuire ngai sikoyo ntango mpe tozalaka tosi tokabwana nayebi te so mpe bamibali bozomona te mibali baza te po bato tu mobali tu na vie na ye soki otali na bamibali nyonso tu balandaka meme na Facebook bato so batali bamonaka bato tu bawela na moko ya mode ezaka mode si mode po mosu omona abengi biso bato pamba momona avandeli biso bomona o ye de kuka o te na boxe ya kaka un kuka o na boxe ya kaka de kuka o te boxe ya kaka un kuka o mosuku kaka koloba kaka boye tokotiraka attention na badistraction ya satan te nasi napesaki mibeko mpo na vie de famille nanga mwasi nanga toza na problème moko te ele accepte makambo na biso botala yango oyo bandokende malembe biso toza lokola bacaméléon tokotambola malembe na ndenge na biso ya bien mami boyebaka mpena mami mpena lemso bien te mami avant tozala mwasi na mba azalaka master na nga nazalaka so naza na problème nabengaka mami nayebisa ye mami mpe nde azalaka kopie ngai apipanzaka basango na nga na bato te non azalaka kogarde makambo nazalaka koloba na ye yango bomonaka lelo oyo agardaka nga azalaka mpe na nga parce que ayebi nga yango sikoyo bino esalaka bino keto ke fo topanza couple wana me boza febele ya ndenge moke te mpo bokokaka jaja ti ezwa koyaka nga natimba mami atimba mami akozala mosika
nga pe na musika buna hotel bon on a sali moi une semaine sur 2 semaines on lia ba fufu à congélateur moi na tcheki na bimisi na chauffer kana micro na damio ah mais raté mais na sali ni na parler pepe na pe mika kimi na otala ka vision kana otala na musika a mutu na ebi nga baswanga na libumu awa na boyi na nga kotanga bakomba bato pona mami nana bima boye pa ma Clémence oh moko na bango atikali ye pasaka mpe na mami sans problème moto yango toswana te tokunda te ayobundisa nga keto nga na moto na kati ya bato masa na nga na biso marke tabo auta oloba na ngai mode kimi apose na mami bovanda kimi ya master master toza na biso pepele na mer kare oboya wana ezaka bakoyoka bajalou bafebele omoni bato mosusu ntango bazoloba bafebele na bengama mikolo bafebele bamapapa o mutu bino mona avandi azobulele bino abuleka ne bana baya kobebana te toza biso pepele mera toza biso ana omona etele biso ka loboko kaka bokomona loboko na ye aomona na ye tele biso ka loboko sona bika loboko abe lokolo kaka na zika lokolo neka pamba bomoni yango kaka botika biso kimia toza pepele ya mbetolo bato bokanisaka wana yango te toza kovivre vinde yango oyo mosu omoi ozobundana mobala yaka na Irlande nga mwasi alaka na nsima na lede donc tozalaka na biso chaque jour toza na biso pepele il fallait kaka nde na explike bafan baninga ya mami concernant bavoice na nga wana po boyoka yango na Esther boyoki yango su bobomona mode comme des fois ndenge okomi ko répéter toujours le bamama bela biso ridiculisaka mwasi non c'est pas bien non azali copine tozalaki ne avant tozalaka na matata na février so na bosani te we na mami donc so tosolo na likambo akoza pa bombi nango mais bokalikile na keto na ye azwa mpenza akopiaka nga mpo abomba akende kolakisa bato mpo baya kobomela yango biso lelo oyo bomoni ndenge ebomi ye ebomi sikoyo ye moko parce que il faut expliquer na police pourquoi okosala bongo akoexplike yango na la police parce que aza na droit te aza mwasi na nga te tobalana te toza na contrat moko te tovivaki kaka tovivaki tobima doneki tobima kaka tobimi bo mpona nini na bala mami bajalou bale ebele bapesaka mami mpe bafi titi balobaka mama mabe mpe nayokaka pe te mai na bala mami pourquoi parce que na engagé ye alongwa na intérim so akomi engagé société na ye eza yanga babuso bamosu ekozala te bongo yo copine ya kala ozalaka intérimaire sikoyo okenda na yo keto kaka mpo oyaki kaka mami akende mpo ozongala nga na ngala na mami botika batéâtre wana bosalaka wana bokomeka bokokende meme likolo bozofinga bokoloba toza te mpo kanaki mpa kankoko nasi nalobaki système akankoko loka afali epupa tant eza te badistraction wana eza ya satan je n'ai plus le droit ya korépondre tout le monde ici c'est modeste café na kitoko bato mosusu mpe baali oyo bamosusu baali baportaka baporte parole na biso par exemple oyo aportaka parole ata ya mami obi ata ya nga ata ya mami il faut faire gaffe moto mosusu oyebi koportaka parole ata ya mami ata boye il faut faire attention portaka baparole moko eza ke mami azotinda yo obi mami alobi obi nga nalobi na yo po mosusu mpo kozala olobi ke oyo oza na moto ya mami mais mami aza mwasi ya mode donc mwasi ya libala azokende na banorme ya mwasi ya libala so mami azalaka boye kala lelo azokende mpo ezaka malembe ya vie malembe donc tozokende mina lokola caméléon na malembe bamosuku namona oyo asali video atangi komona nga nafingaka basi te nga afingaka basi te na respectaka bana basi eza normal ya mosusu yo motu okoloba bongo yo sikoyo yo motu wana mwasi na yo na kopine moko ozalaka ne kala na mwasi no ya palin amanke mwasi na yo koaccepte yango nga siko biloko wana accepta yango te lokola fille oyo na yo tokata boro azali copine so alinga manke mami na kostope ye mpo mami aza mwasi na nga mami nazwi ye mpona bala ye na ndako tovanda biso mbale ensemble
So azali ne mami pasane ka ne petit moto zo le kana boy. Soko petite copine on a pas linga manqué na otika na leki. Mais na moi si na ngai on a poni na bala na olinga jamais mutu mo boy nga na lekaka aya ko mankele nga moi si o yanga na ndako. Je n'accepte jamais babilo kwana. Bato musubo alaka. Busala ba vidéo na mino pona yoka ki musupo asali vidéo tanga kombo na nga to ba master te. Nga pe na tanga kombo to ba master te ko tanga kombo na nga pete. Soko portera parole na nga o ya mami porter ninga ezali mais mami aka moi si na nga. Pas de polémique. Pas de bouzoba. Bato mususu pe même na mami na otika ba mo temps. Bozo anona si sa ba makam malembe. Mami ye moko pe kaka ko bwa ksa ne pe bato ebele pe. Tout ce qui est normal malembe. L'être tango okota tango to aussi sa makambo to si pe makambo tout beaucoup mona kaka. Donc to lingi na so ba bouzo bati. Tozan attend ba distraction ya ba satan te ya ba to ya ninge te. Biso za pepele shenga. Tozan so na rota. Lobby. Tozongi na so ka ninge ya la kaka. Bino tout ba tout bolinga mami. Ba mama tout. Na lobi na bino vérité yango wana boyoki na sengi bino tout bolimbisi eza jalousie bato ba jalousie à tout le temps mami yango ba ko bimisa ba audio oyo to solo na copine na mo na ba février ya kala mami be mo pa yoki yango aye ko comprendre makambo wana pe aye ko yeba ke oui période on peut à la kala. Les gens ont été qui lobby, c'est faux. Bravo à Bino surtout. Bah tout bolinga mami, bolinga nga très bien. Mami a très bien, ça n'a bien. Afandi. Peut-être assisi nanga. Moi fali mouke, assisi nanga. Yeyo. Amona bango yete likoloka azana est vrai mami azana ya tout ça na parler kimia donc ça va ba massa nanga tout ba massa nanga France ba massa nanga partout tout ka ninga la bino tout na piscine wa moté tout ça très bien premier até le mo yate c'est bon. Ici, c'est Modeste Kavena Kitoko, quoi. Donc, les Rambo, on continue à bango, quoi. Donc, c'est bon. Bah, bonne journée, bah, bonne chance vous tous. Ici, c'est Modeste Kavena Mamingeni, Bozelara, Bobanomona Maramutu, Yazana, Kalate. Bobarake, Bato Badao Zela, Bazela, Kibayoka, et ce qu'on est, ah, Mami, Nako Boya Naebote, Mami. Mami, c'est Modé, c'est Mami. Bonne chance vous tous. Allez. Les petits à Berlin. Massalanga Moussongo, les petits à Berlin. Blaise en France. Robing et les petits à Lazare, en France. Océan. Binotu yango na bingo ngoya. Kozana moi c'est à peine ya kesengwa. Mais Razara, bon, le roi de ça, c'est moi une semaine, tout le monde était Toka boy kaka. Nete so ndenge nini kwa toka boy kaka. Bongo sengo to na obiso mbale. Ah. Nabi ko nina lo bati. Allez Jack. Si c'est les Rambo café na kitoko Modeste motema yangeni. Thank you. Bye.